Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Mbote na balandi nyonso ya Congo Check Check TV de partout vous nous suivez na pesi bino mbote na pesi mbote bongo na papa Sibu Mutombo bazolanda biso na mboka Allemagne na pesi peso mbote na cameraman na biso papa Metitima ngai babino ko bomesana komona nga Marceline Kabuya lelo bandeko nanga na ozalanga mokote nazana mopaya oyo boko découvrir tout à l'heure. Tozana masolo kitoko ya ko partager na bino. Bon dimanche na bino bisika nyonso ozolanda biso. Bo s'abonner massivement na chaîne na bino Congo Check Check TV. Et caméra cause biso na ndenge tozosoana maman Odette. Bonjour maman Odette. Bonjour ya Marceline. Bonne santé. Qui nous a lu. Maman kala na balandi na nyonso Congo Check Check. Vraiment. Na ba problème o ya ko salema ya ba chaîne lelo ba monyo lisusu. Maloba nino ko yebisa bango bazolanda yo. Mbote bandeko batali ya Congo Check Check. Na lobika ke biso toza ba soldat en réserve ya Congo Check Check. Voilà. Na toza bananda ko ata tokei ata ba moni biso te ba yebaka ke tozali. Soki baza na besoin na biso tozali wana na yango lelo toye lisusu poto solola. Merci mingi na bandi kwa msugo zolanda maman Odette za lisolo moko ya munene pe ya kitoko makasi oyo kopesa biso ba leçon et kofungola mayele na biso bolanda na bukebi. Merci. Merci bandeko batali nalingaki na solola nanu moke na ba maman ba papa bilenge na lisolo moko likam na kutanaki nango comme toloba toujours acteurs na biso ce sont des histoires vraies mais pour tolingi ko étaler identité ya mutute c'est comme ça que topesi kombo mususu topesi profession mususu et tout ça pour te protéger source ya lisolo na biso. Alors, nakutana kine lenge moko mobali comme ne fiston. Fiston ana aza mécanicien, un grand mécanicien aza na atelier nae, na garage nae. Ayambaka ba tubele o bayaka kobongisaka ba voiture na bango. Oui, batu musu balinga penza kozwa te kazwa voiture nae, apesa chauffeur aki na ona garage. Se disant que chauffeur peut-être a oyo kanana mécanicien balianga mbongo to ba osala ambienté ye moko akendeke na voiture nae. Alors parmi ba clients fiston papa moko ayaka donc vieux nae moko a confiance ayaka bon petit bon saboué na ko futo aussi mais c'est un monsieur sérieux organisé. Alors et comme mukolo mususu mwana ana lobi nanga maman papa abetelinga lisolo alobi nga naza na bana nanga basi naboti 5 filles mais aucune ya ba fille wana abali namoni yo oza célibataire oza na musala oza na ndaku tout ça pour bakoma oketala na moko so asisi aketi ke la vieille voiture na ye na ndaku mo vieille koluke na ndaku. Alors papa bi na osepela na présenté yo moko ya bana papa mutu azo solola na petit wana na petit na pona petit na bana na ye. Oh là là. Alors petit peu abino vie problème ezate na son numéro na ye ça j'ai vu personnellement na téléphone à fiston message papa wana ape atindeli fiston voilà oza numéro à mwana nanga tel Déborah va t'appeler. Il y a des problèmes exacts. Un jour, peu coïncidence, kaka tovanda ki na ba fisto ango, alobi maman, omoni fio na vandine wana de Déborah oyo papa na bango atindela kinga. Avandi atie à côté ko biso toza sololi
biso totelemi tokei totiki bango nzokande Deborah etikalaki na Fiston balongwe place tovandaki bakenda tina ndako ya Fiston ti masu ekomaka na libongo te tina suka na Fiston le premier jour oyo ka bakutanaki et puis ekomi nango habitude mon mesano. Chaque samedi, la fille me dit nakendeke epa nae chaque samedi. Epa mobali, basali o bako sala atelemi aki. Chaque samedi aye pa mobali, atelemi aki. Wana papa déjà ça yebi ke masolo ya petit Fiston na mwana na ebite soki papa yebi ke basi ba matati na ba niveau wana. Alors moi nakendeke nae. Tomonaka mukomsu tovandi bo to lia e yaya ozolia te poa o mama na ko lia fufute olia fufute poa o ngana na zemi wana zemi ozana zemi ya Fiston ouais na bengi mobile yo si otie moi si zemi kaka lobi ongana mona ebino na parce que ça fait pas 3 mois. Ote ngana ebite nga habité moi on ne se moque pas de moi mama yaka mobali yaka loba yo lobi nangake papa azat nanu te wana mama wana ngai mama yo nde mutozo ngai nde na osola na ba voilà moi si alobi aza azemi nayi oe mobali abeti beti ka munoko ti ekomi o ezaki na date nini ezalaki ngabi te papa moi si abima na mobali te akotikalaka jamais kolobaki aza azemi nao soki alobi kaza azemi nao c'est que ozala na ye atambala moko toluka médecin tosala échographie toyeba koévaluer âge ya grossesse toyeba makambo nyonso po tozwa solution mwana mwasi yo te mama ngai nalingi na nga yango te il faut na se faire avorter mobali abi te nga na ko faire avorter yo te mpo na nga okobota mwana mwasi abandone ngai zemi oyo ifo elongwaka mais siko ntango ye abandaki kobima na petit Fiston ayebaki te ke zemi ekoya nayebi te nayebi penza objectif nayebi ente eye kokoma ngabi bon comme bino mbale bozozwa compromis papa muto asala kopo toke pa papa to signaler que voilà likambo eza boye po Fiston yo o se protéger okoki esala avortement na mwana bato akufi osamba ne bembe te papa na ye awangani ke ye mutu apesaki yo mwana okoloba ndeni ote boyebisa papa te ngana longola kanga ok dans ce cas tomona mama nao puisque papa aza déjà au courant toki to sola na mama mwana mwasi habite mama ebi lisolo te mama na yo ebi lisolo te ote ngana sola na nga mingi na papa na sola mingi na mama te mama est sévère akoganga gabite na niveau tokomi mama na yo il faut y parce que kokeko ça ba avortement na eza ba risque eza ba risque surtout que mobali alingi te et que papa nous a déjà au courant ngana omona te où est le problème tokei to sololi na mama Kinshasa pe koma na oka ya mukuse okanga lupango tozwi ata mwa dekazie na biso ankoito to pesi toyindisi kaka tozwi yo tokei ata bamoni nsima kobimaka na zemi mwana mwasi aboyi ngai kaka mbongo alors nayebi te soki alingaki alia mwana mbali mbongo to soki ezalaki nini bongo ye ntango papa nayebi te papa avant asala contact wana na ye Fiston na mwana na ye asololaka na mwana na mwasi ke mobali wana boyeboye eza likambo ya mariage to tozala kaka. La fille me dit non parce que naouté connaître déception moko amoureuse, j'étais triste, yangona papa zako lukelanga muto a consolenga. Oh, ya ndolga juste consolation. Bon, na ba acte ya fille wana boya même présentation aboyi na zemi donc idée ya fille wana ande olukani. Bon, ngai, quand ça me pousse à réfléchir, je me dis, est-ce que papa eba quitté que moi nanae wana aza déjà na zemi, yangwana zo bambaye jeune wana poisi mbisa beurre. C'est encore une autre idée, voilà. Oui, parce que
yo papa okozwaka mwana na yo o livrer ye bongo o livrer ye bongo et pas mwana mbali tazo tout la maman dette bon ezalaka nango pe que papa lobi non j'ai mon ami a son fils namoni que fils na ye aza sérieux ma fille bobalana et salama nango kabino lelo nde bokolobo wana eza mariage soki commission soki ni mais esalama sikoyo na ndenga propre koyeba pe esika ozo présenter mwana na yo mobali yango aza lolenge nini koyeba pe mwana na yo ozolakisa comme so mwana no paza mwana malamu te mais la preuve c'est kaza mwana malamu te c'est que akei musika peut-être que même mobali alingaki aya kobala ye. Mais comme il y a qui à se livrer facilement, boye, na yebisi ozo lukolongo la zemi poa. Ote ye soki na ye pa na ye na zonga kaka na tike nanga na yaka na tike nanga apesa nga mbongo te akipaka nga te ayake pa na biso te nga meyaya wana ozo sala poa. Ebongo nyonso wana yo yebaki yango ndimi kokoma tina niveau azemine po deja mbala ngwazi maboko makasi alobi naboyaki kosenge mbongo akoya komona nga neti ndumba kosenga mbongo eza mabe te mais est-ce que volontairement mobala ndo lakisa ye volontaire kokabela ye te mwana nde eza mabe te kosenga mbongo eza kindumba te mais l'acte que tu poses nde kindumba nyonso yango fais-le au moins pour quelque chose entre guillemets hein au lieu d'y aller comme ça gratuitement c'est toi qui y vas tu te livres gratuitement et pas à motu ozongi gratuitement omonite ke eza kitoko te hein c'est ça. Et puis même soki papa recommanda ki ondenge na utiolo ba Marceline kala tomona ba papa azana basi bana na ya basi abomba bango na ndako mais place akende ke feti akende ke musala lobi namoni papa meti na ndako na ye aza bana mibali bana na ye basi bakoli baza bana moko baboko ami malamu na sala nini na mettre mwana nanga mwasi en contact na mwana ya muninga nanga en contact pour que babala ce n'est pas que papa apesi yo et pas mwana mbali wana na ndenge ke yo okende bolingo ekomi ya au-delà même ya ba calcul musu papa zana nango ko matina mariage mais mwana komi si bongo te ya sukisi yango na nzela ya mwa mba bon, n'habitez ce bolingo eza place wana l'acte sexuel ne prouve pas bolingo hein? En tout cas pour nanga désir voilà c'est seulement non même pas père na ye mutu apesi ngai ngana sa balivre yo yete oluki mwasi te na pete kako toki te olobi te père apesi ngana sa ye pe mbala moni ke eza na occasion pour na ye vous allez na moi si mon boy ofele il y a ofele oui il y a ofele azui père na bango ayebi auta ke pa na bango na mbongo na ye moko ayake pa nanga na sisi ba posa nanga poche na ye azui azongi pa na bango yangani na kati mais idée ya papa wana maman odette eza na ma bête ça le mara même de nos jours aujourd'hui même na ba ancien temps na biso salema mais moi il faut d'abord étudier l'homme aux autres partager nae oui baba penser nae comment il réfléchit même spirituellement ils appellent ma bête pour que bêta d'âme oui est-ce que je peux m'engager sincèrement dans la relation mais moi si n'habite à procéder ndenge comme en tout cas selon les informations sur na source le jour où bakutani physiquement boinambal dès le jour ma camion suibani coup de foudre tout. Bon, coup de foudre, on a toko lo bango soki yo moko kutani na mobile. Mais mutuka ati papa na yo atindi yo pa mutu. Bala moko moni osepeli na ye. Même si je peux ça na bon. Même si garçon pas un boga. Il pas moni fion un peu kitoko. Bah c'est perdre na bon moi, tout le va bon. Tu n'as évité mais là où ça me choque et ça me surprend, c'est de voir que la fille, au Komo Luka, au Longolazine,
toyebisa baparent na mpo soki ezali coup de foudre soki mpe bolingo yango eleki moto aza célibataire aza na ndako asalaka pourquoi okeka okota na ndako na ye mama ayebi te parce que plus tard tobengi fille elle nous dit que nasi na longoli na nga zemia dans longoli papa abombi ma papa na mwana babombi secret maman tikalika maman ayebite maman ayebite alors ça me pousse à réfléchir est-ce que papa a mwana mwasi wa ayebaki te que mwana ne aza déjà na zemi yango na piégé moi j'ai dit au garçon en tout cas pour nanga ba piégé na papa na mwana naye ayebaki déjà état ya mwana naye yango wana apesi yo ye facilement bongo et puis la fille se donne facilement. Miche suko na place ya maman na soki oyeba ke mona na mwasi. Au-delà même ya oye komi mais papa na yende apesa ki avalo wana na mwana epa ya mobali. Oui. Donc to ba petit moko ba sala rara musala bien papa pesi mwana. Soki oza maman oye koyeba. Na likambu ya zebi na kolongo o réagir ndeni balandi bazo kwa. Non ngai na comme ça d'emblée na koloba yo papa oyebi zemi oyebi mobali yo ndo pesi ye mwana soki na poussé penser nanga musika na koloba ke papa mokolo zemi wana eza papa omoni place na koko ma méchante mokolo zemi eza papa oui pourquoi on a histoire nyonso wana te na ondima ngo sute yo oyebaki ke mwana no aza na zemi obeti yango boye oke olukeli ye mutu moko bobamba mutu wana zemi ne peut pas retirer mwana ni moko zemi te si et comment ça la mana pe mwana pas vandi bonga mokolo bon mais to solana papa c'est de la sorcellerie ou comment exactement mais pourquoi ozoyebisanga mama te comment bokomi na kopo wana na papa les makambo ya bande kuna biso bazolanda vraiment c'est que yo na papa na yo boyebani zemi wana eza nde ya papa nde papa abeti cornet apesa mwana bato bana Kinshasa balobi apakole bere omoni bere wana en vérité vraiment elisolo papa na mwana nde bayebi source ya makambo oui puisque yo ye kaka na zemi okomi kaka nalongola okendo longola ngo na papa na otipwa puisque papa nda orientaki yo epa nanga ozomona echoke ngai maman Odette mona papa toyebi te façon na ye ya komema likambo wana azali na baide ya malamu to ya mabe aza normal to aza ndoki to mwana nde ake mabe en tout cas bandeko naza sûr que tokomi vraiment na suka ya lisolo na biso bozwi vraiment baleson mingi mpe bokoyeba ndenge bino baparent boza na foyer mama na papa na mama fo bozala na liloba moko boyeba comment est ce que bana na bino baza koévolue biso benga yango mabala bacommission ya mama Odette esalema nango mpe mabala miso mpe réussira ebele mpe ezwa bafaillite mais toyeba nde manière ya koprocéder otindika kaka mwana te mpo mobali wana aza na mbongo non le mariage ce n'est pas de l'argent po tomoni bamisu baza ya mbongo evanda te misu mpe baza na babola ekenda mpe mosika mama Odette lobano ya suka na balandi na biso nyonso ya Congo Check TV mpona lisolo bandeko na ngai nalingaki nalamusa bamama il faut tozala éveiller na ndako c'est la femme qui bâtit c'est la femme qui donne la vie c'est la femme qui garde la vie na kati ya ndako soki mama oza mwa distraite nde omona ozo se retrouver na basituation boye makambo ebele ezo échappé biso parce que toza vraiment ko se concentrer te na bana na biso papa aza mobali na kati ya ndako papa yeba kokonza ndako na ndenge ya malamu eza na ba dossier musu sensible na kati ya ndako oyo esengeli ke papa na mama ndenge mwana lobi bazala na bomoko surtout éducation ya bana il faut bomoko ezala na kati na ba parents pour que toyeba ko récolter mbuma ya malamu na misalo tozosala yo pe mwana mwasi tangu papa atindi yo esika po ekoko salema nango il ne t'a pas dit que abalisi yo kende mi pesa mi kaba mobimba
na mobali esika batindi yo. Respecter, honorer ba parents na yo. Soki mobali a proposé o libala nde boye sikoyo epa papa epa mama tala place na kendeki tala lisolo ndenge baluki. Eza te na yo kokende na yo komemana tina suka et au déshonorer maman na yo, au déshonorer papa na yo, yo moko pe oza su na valeur te na miso ya mobali yango. Vraiment pour nanga na kanisi na suki kaka na merci mingi na baladi nyonso ya Congo Check Check nde tokutani mbala sima. Bandeko na biso, merci mingi pour na attention nyonso bopesi biso. Na conseil nanga en tant que jeune fille, ba relation, ba commission ou quoi que ce soit, rekutana boyina mbali eza mabete, mais faut être sage, faut être responsable, faut vraiment être consciente que devant qui il est réellement et comme il faut étudier mon tour ba intention peut aller et ko permettre yo zala vraiment à l'écart ya maramno sur mabe to comme na suka na biso na pesi papa si bu mutombo mbote mingi pona espace ozopesa biso pe na papa metitima na sima ya caméra tokutani à la prochaine. Ciao. Congo Check Check TV Yasiba Mutombo Congo Check Check TV Yasiba Mutombo